Bandeko balandi nyonso awa bozali kolanda filme na biso Nzambe apambola bino. Voilà lisolo moko ya kitoko pe ya malamu esunga yo ndeko mwasi jeune fille tela mokili tozali. Voilà komikaba pe komipesa na baposa ya nzoto pe komipesa na banzela ya mibali ebele. Voilà ndeko mwasi bawelela bazanga. Voilà bato oyo baboya koyo katoli. Voilà nzela na bango ebeba. Likamboni na film na biso tolanda toujours avec Didier Parfait. Sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Pour na plaisir na bino, bisika nyonso bozali kolanda pe bopona, bondima, ndimbola. Film na biso balobi Nelly mai ekufela mbwa ya lingaka na lokuta nzela moko. Voilà jeune fille nzela komi kolanda. Masolongo na butu tolanda awa lopango esika Hélène mama na biso avandi butu makambo lisolo bandi batuni elikamni salami azolela na moya na maboko azolela likambo ninyo mwana mwasi aza kolela atangisi mai na miso alobelo kote. Voilà moto ayambi ende mama Hélène ayambi likambo butu makasi bandeko tolo banini babengani na libala awa babengani na libala na mwana na maboko. Eske mobali yango asa irresponsable bandeko na yebi na ngate tolobi kaka awa epai ya papa Isaac malasika masolo ebandi na mapango yo bandeko tela bato bayemba tie maboko na moto bazotala nzoka somo bake kokuta bemba moto bapasoli libumu bandeko basali ekuluna. Un jeune homme avandi kimie liboso ya ebembe bato baza kolela bato baza kokamwa moto mais moto nde nani avandi kimia boy moto avandi boy nde nani nambeli ye wana bomi. Est-ce que ça na raison? Est-ce que ako se défendre liboso ya mobeko awa bakangi Kenneth mwana mobali oyo sirma sana lisolo ko betela biso bandeko lisolo bandi na crime o ezangi explication. 5 ans plus tard après cela totangi 5 ans lisolo sa kokende. Voilà tout la moka mokolango. Voilà na ville sangwe pesa mi na radio pe na télévision bana mboka awa tozo célébrer indépendance ya mboka na biso. Pona ko fêter indépendance gouvernement apesi amnistie apesi liberté na quelques prisonniers na mboka mobimba bazo libérer 100 prisonniers pona likambo ya ko fêter indépendance ezalaka nango bongo oyo azwi grâce à kobima mokolango 5 ans plus tard. Nzoka Kenneth ateli prison boende vina ye kangama 5 ans na boloko toyebi tomonaki mokolango na butu batu bayaki ebele bamonaki ndenga bomaka moto bandeko na yebi te azalaka na raison na ye parfois mais lokola crime esengeli ezwa sanction to etumbu na yango auti boloko. Voilà tomoni Kenneth me bandeko abandela te po awa bimi boloko mbaloyo ameka kaka kobandela akomona mbaloyo ba prison à vie okomona mbaloyo ba condamnation à mort. Awa bandeko balandi esika mona mobali oyo Kenneth abandeli solo bandeko tomituna est-ce que akobandela vie à zéro mais bato mosusu keba bakozala na kanda na ye po bayebi ka boma. Voilà bandeko oyebi misala na yo oyebi banzela na yo jeune homme oyebi olukaka mbongo na nzela ya butu osimbaka manduki osimbaka machete tela ndenge mobeko ekosala yo suka nango bakobwaka ona buluwo to pe na angenga kaka boye lokola Kenneth kobima na prison azongeli vie à zéro abanda nanu koluka esika kotia mutu
esika butu ekoyinda esika kaka ya kolala nzala pele libumu ekozanga te kotuna eza ba question nyonso o esengeli zo ba réponse mikolo nyonso omoni makambo mwana mobali akoti malewa akepa ya mama Vera yanenga tutaka pondua tutaka mbika tutaka nguba bade ko naba chel pe ba kote ona bazalaka ese penza nganda retrouvaille babandi ko welela yo client nanga oyibi osalo koso yo pe client na ye oyibi pona nini na lobi na butu to yebaka client ya nani na butu balobaka komba client ayaki pa na yo to benga ki ye ngana benga ki ete ayaki pa nanga na servir ye a sepeli bosi ko ba client ko bakomaka kombo ezalaka asa client na yo te na lobi pona nini okeko so client na ngai to ko beba na lelo kutu lelo shola yo falo yeba bien ki non Chris asa vie moko boye abimaka na ye client na ye okomi ko bimana client batu vraiment tel numéro azu numéro pour ta pesa ki na kengia pesa numéro alinga boto longa na ba client na ngai na sala lax na kufa mpiaka na la lanzala oyo nsoka malewa na ndumba pembeni voilà nsoka nde boye ambiance mikolo nyonso bakoto oyo makele malembe malembe oh yombino soni pete bozo bunda awa na malewa nanga bozo kasunte ay nase bokita fukama mama Vera tie discipline amerza yende mutazoyi baba client nanga na lobia kolobelo kote soka ko fongoli monokwao mwana mobali pe concentré na kotuta lituma yo mwana mobali o kelo ko servir mutasa kuna tela ndenge keneta bandi via 0 alobi ko bote ma mobali pasi kufa nsoni komona pasi nsoka vina ye komi boye azalaka pe bakote yango tango bandumba bazowela mibali tango bazowela pe balambela ba client na malewa mais bino ko lobanga nano bilika boni bowela ka mikolo so solution zalaka te awa tomona nganda kolia komela rendez-vous ya malewa pe na sima bayebi ke couloir ezali moto nyonso concentré na sani bon appétit 12 heures yindaka bakote wana Kenneth aye lokola lingi na koyiba te alingi pe kuluna te abandi via 0 abandi ko servir na malewa na ngwaza posa fufu na komandaki fufu na mfumbwa nani vie moko boye atoboye loboko vie yango ya voilà bakiti selier à servir client mais azongi na hôtel nanu Chris ye pa baluki atali batalani Chris Mwamba mutu na ngai omoni makambango eza ngai te ngai ozobosana Ken Odogu ozobosana biso moto tosalaka batie pe na baexamen na bamoko Kenneth oui ezanga Kenneth non ndima te eza yo ezanga koyo obongisa nani me mokili ezalaka boye bakutani na motu soki batangaka na ye kala me bandeko tala baposition bakutani na soni et voilà Kenneth abandi ko retrouver ba relation ya kala alekisi 5 ans na prison bakutani na invitation quelque part. Came out 3 weeks ago. Na uta ko bimakaka il y a 3 semaines. Since then, mais banda wana en tout cas misala soni pe ya pasi ya onkara na sala ka mikolo nyonso. Obi VR moko emema batu na makambo to linga te. Bon, c'est ça. Ya on a ça na posta sikona banda vi mosusu. Come on, Ken. Bon, Ken ko banga te. Why wouldn't I? Bon, ngai na boa kisayo pona nini? Jamais. How about your father? Ebo kasinde ni papa na yo. Atuni papa. I don't have one Bon, anymore. naza suna papa te. He died? Papa kufa? As good as dead. Oui, naibika kufa. I don't understand. Oh, mais nazo comprendre ote? Chris. I need a revival. Naza na posa na bota mambala mibale. A revival. Nalingi na bandela vi mosusu. I need to kill Nalingi this Kenneth you know. na bomana nu Kenneth oyo yebi.
and create pe na créer sikoyo mutu mosusu na monde mosusu. I need your help. Naza na poso sunga ngai. Please S'il te plaît, help me. sunga ngai. Everything Bon, is possible eloko for the man nyonso who believes. eza possible na moto aza kondima. I shall help you. Bon, nga na kosunga yo. Ah, voilà bato malamu pe na mokili bayokaka mawa bazangaka te, ba bon samaritain basila te. Thank you very much. Merci, en tout cas merci mingi. Ah, I will not oyebi disappoint you. jamais na ko décevoir yo. Promise. Na promettre yo. Na ndimeli yo. OK, ça va mela na yo. Ekufeli te master zaka via. Voilà. Ndenge kene sabandi fi na ye. Moto pe aliyokeli ye mawazali. Chris alobi nandimi na sunga yo. Mais nayebi te soki azosunga criminel. Po ndenga boma ndenga kota boloko sirma kuna batuni ba question ebele te. Oh, histoire. I wish to thank you Oyebi nalingi na peso penza merci lisusu for this opportunity. parce que opesi nga occasion mosusu ya malamu. Naza vraiment reconnaissant. Oh non, de rien. The only appreciation Bon, you can oyebi eloko malamu koyi kosala. work so smart. Zala sûr que au travail na mayele nyonso. Zala prudent. You'll be receiving funds Oyebi. from Malaysia and Europe. Okobanda kozwa ba contrat, okobanda kozwa ba fonds, ekouta na ba Asie na ba Europe. Okogera malamu nayebi ke na kogere. If you're honest and Soki oza honnête pe osalaka na série na batu, osala mbongo ebele. now you go tire. Oyebi okochange vie. Don't worry, Chris. Te Chris kobanga te. I will not let you down. Na kolinga jamais na kosa yo na décevoir yo to na salo mabe, pe jamais na ko trahir yo, na promettre yo. Thank you. Merci. You will make it, brother. Te ndeko nayebi ke oko réussir na yo. Awa ba pesi chance mosusu. Tela Chris abandi ko pesi ba connexion. Abandi ko pesi ba branchement. Voilà moto azongeli vie à zéro. O bandeko sirma bazalaka na bango na ba relation ya bien bandaka la ba relation na ndezo sala elelo. Yango ndeko valoriser ba relation oyebi bisike ko bikisa hotel. Mwana moke na bangenge na kamwe bandeko na mokili yango koma boye tela vie atonda mandefa pembe na mbanga mais kote kaka akendaka abimaka na ba petite fille bakamuke encore bango mikolo nde baza na temps nzoka ba minere yango kaka bamemisaka bato bangambu na leta ba minere yango kaka bango moko basopanaka pete na bavie wana neli nzoka nde masone yango oyo na vie ari mais na lopango tolanda neli avandi awo lopango oyo neli avandi lisolo moko ezali awa. Donald is here. Donald azali awa. Hey. Donald Hey. mwana mwasi azobeta lisolo azokima mbango na pema bandeko ye yango ye mpenza bapaya na bapaya kaka vraiment azwi telefone coup de fil eza baninga mibale awa neli ayambi allo allo ma copine tanga azoloba kaka allo ma copine elongi bebi nini sima bandi kokamwa mwana mwasi toyebi tellement koluka kosangisa ozangaka ba réponse akopesa na oyo pe na mosusu abandi koloba na cc nalobi nazoya na ndako ka siko nazoya yoka ba code ok oyo moninga na ye april yenda code ke no terrain ya kobeba likam nini wana est-ce que tout va bien ça va bien tout va bien telaka koseka moto akoyi na velo tala uneli ekomi ba code ayebi ba système yango siko po bare chief abandi kosekaseka mbala moko chombo code kei master na ye april ayambi ngai makambo penza master nga penza alemba ti ba jeune na ye o penza vraiment mibale yango soka bandeko basala bango ba je boye yende sikoyo na sima azosala encadrement yende na sima azoko encadre bapel yongo yo pe nazobengo bandeka na nazoyemba te pani ko Wilson ndenge nini ko za bien bon ça va nalingi ka nasabwe na rappeler yo so na rappeler yo benga Nelly lobela igangela ka ndeti ke no fa futo nyongo ya 95000 yikolo bana le lokote yo banana ko sande ngwana afuta ne yo ko banga te nzambe o
tellement que mibali yango baleki ebele azosanga na bareponse akopesa oyo na réponse akopesa mosusu. Encadrement kaka na l'air de visite donc mutu na l'air na ye 5 na ba nyonso na mona mwasi alingi kaka lata alingi ye pazala asa na chombo grave. Qu'est-ce que c'est? Nzoka neli ba jeune yango yo azolo banzambe sala akangi bakocha bandi ba prière nzoka mutu ba agenda. Encadrement kaka ezala kaka ya malonga. Ah mwana mwasi ye wana bakena chief. Voilà ba jeune na bango mikolo yo awa bakei batamboli siko tongo bakomi na porte ya lopango neli abandi bakalkile nini nango susu c'est quoi? C'est quoi balobi te? Azu téléphone. Allô? Oh boni boyko yo petit ozo ngana ngini muto gangile na téléphone za calme quoi na comprendre te na biza calme tala ko bana ngate za calme petit tala ko songa tala ko songa yuma na ota tala zong sambongo na ngai ya so linto beba na tenga na yo petit zong sambongo na ngai mbongo na ngai songa ozoka nga nzoka pesa ba promesse na ba rendez-vous ba lar sa joie. Mais zela na muto azuka ngilo nani nana nyongo na ite funa fute mbongo moko tango azobenga chief ayoki abimi na jeep tela mwana mobali mosusu kuna na motuka pe liboso lopango azozela yi bandeko mwana mwasi openza sangisa aye bakoto malembe suka wana koloba ngelo ote faux petit boni boyko boni ozomba bapele nanga te nazobenga benga yo na banene kosala examen te examen na comprendre examen ngo nsoki ezalaki butu mobimba ti obimi na tongo akoloba boyete ko bon ça va malembe likambo te bon mutu wana aza kuna viana na kati ya kar wana nani mutu wana wana aza yaya ya mama na ngai nobenge noko yende mutafutela anga classe tala yoka pardon na bondeli okotala koloba mingi te so noko amoninga boye aumona kotuna ngai pe yo obima mutu mabe tati koloba buso baono kama munoko na yokasi na mona muke donc yeli boso okosinga ke non toko umela toko sala na futi mbongo ebele oyepete o promettre ngai siko na butu na lalinga moko na na tongo so ba explication bele yukate malimbi te tala kusilika te tala kana limite na miso noko na ngai boye aba nugangela nga sikoyo aba nokata ngambongo na otanga te olina kata classe ça va ata sima na promettre na oyato sola nyoso to osila na biso kama munoko na yo webini eloko na kosenga na yo tongo lobi zongisela nga 50,000 na ngai tala ngana pe relation kufi bolingo ezasu te petit vana na yo faux petit nsoka batuta na mitu na vie wana na jeune wana nelezo sala succès na quartier mikolo yo voilà makambango yango yo tango mosusu pa encadrement simba ate abeti ba explication mais moi na ma ya timbeli ke otaki service na butozo ko sanga examen chief nalembi na makambango vraiment nalembi na ngape olembi pwani c'est quoi ça yende tata lunani batinde na tata lopango te aye azosenga ngambonga lopango na mvulu ba na loma naza mbongo tezo kompone ngate mbongo ngo ko bezo senga o chief bon nalobaka pardon na banitso na ko déranger hotel mbongo mais so pe na sina mbongo ngo te malamu kutu na longo nga na bunga ka bunta bona nga pesute non ukosala bongo te so what business bon sikoyo affaire nini kasi osala ngona mwana mobali wa bengo na telefone nao yepe na sani ngona ete fola pese no na 5 minera yoka mwana mwasi ba doléance ya mbongo OK ça va kota na motuka kota yaka matela motuka nazo peso mbongo wango komso sisa makamu na malembe chief na longola gayo yo fozala kaka chief na nga umela nzoka ba jeune ye lokutende pete na monoko nzoka na ndako avandi tela ndako bien équipé ndako mona mwasi jeune fille kaka me kota olenga ondima
nzoka bambongo ngo zoka ngo boye pona ye nzoto eza marchandise. Hey, pardon, obike na kamwe bande ko accident salami ya wate incendie salami ya wate Nelly obeti makambo ndengeni na batterie bangoti obi na minute oyo na otanga 350,000 naira na kata sac na ngai. Nzambe o nzamba sunga Nelly kaka yo mbala moko masolo katani nani wana ezanga Bob nzoka Bob susa koti lisolo Bob nendanyo a suivre dans ce film keba Nelly oyo penza maye kufela mbwa nzoka ye penza abeta masolo atala te bakomba mibali nyonso deja tobandi kotanga Bob paye alobila nu kombo nano tomoni ete tela mwana mobali kokota zokota mwana mwasi pe bien préparé. En tout cas Nelly a changé ba couleur na ba forme na ba taille. Pardon ko benga bébé na ote boni boyko lobi na butuku tunalalika appel na ona zwito bengi ngate. Oh bébé na benga kiyo uyembi ba appel na ngate. Ya solo kuta yamba kite. Atako tunayambi te. Ebokasi ozeleka ka retard bongo tio benga ngai. Nazalaki na salon awa na tiki téléphone kelala. Bon, ça va. Écoute Félité chérie. Nzoka ba matolo. Bon limbi sangai. Pardon. Bon na limbi soka ndengwana. Ebokasi na yoka lengana ka mungongo na yoto mungongo no zate na yoka ote sala nga bien te. Oh. I'm sorry. Bon ça va, limbi sanga, bon ça va. Eza ngoli kamba gravité. Yo bigarat. Tala na za yo za ngai ga petit na ngai yebela. Aso l'accepter moi tendresse. Nzoka ba jeune ye. Nzoka faux petit caleçon pété. Ba kote onde complice. Yena April ba yebi ba kope na bango. Yango nde ko tambola na ndumba yo poko koma ndumba logola ye. Bozoli aka kope moko. Boyeba ni ba code, boyeba ni ba système. Mwana mobali moko boba koti lisolo na ndenga propre. Ayaka pe kotala ye. Oyo na libanda mosusu baswani toyebi ena no bien te. Vie pe na motuka lobi akoya. Mwana mwasi malembe calmer ba entraînement. Preseti wapiko avant l'âge boye. Tela bango mi bali bafandaka na ghetto na bango ba se retrancher lokola ba femme libre. Yango vraiment comment liena ba crème na balero yo. Kasi mobali soka yebi ka abebisi mibeko fafuta mandit. Nzambe na ngai. Kaka yo okosa no mibali ka boye. Siko mobali ngo pe afuti susu amandi yo po lié susu kasi ya ba jeune ngati kasi tango salami bien mwasi nde nzoto te pe na tango yo bayebi ndenge na ningisaka pe bayebi ndenge balobaka par ko bomanga te mwana mwasi oyo lobala no sérieusement vraiment mais bo baza mwana mobali malamu aza calme mais tika non mibali nyonso zala concentré na Bob vanda na ye ozobela ka Bob eza la 4 raisons ngala kolingela ka mobali ya liboso apesa tala te ya mibale ayebi tendresse ya misato asolaka bien ya mine pardon alobela nga mamba mabala te po nazalaka na nga boye te liboso azobeta lisolo na ye na kala nzoka nde tanga bandaka masolo yango sika nzoka baminere bakangaka basouvenir ya basolo bolingo yango ndenge banda. Et pas ya Richard John Yakala. Est-ce que ça va bien chérie? Oza mal à l'aise boli kamnin. Ozo ba ça va bien mais nazo mono na kimiatin. Oza ne longia ya sengotin. Yoka s'il te plaît. Naza copine na yo. Oza oyo nde nga na pesi mobimba na ngai. O déverger ngai. Siko toza awa nga na yo. Toza mutu moko. Tika soza na problème lobela ngai. Oyebi naza wakala te photo sala examen na université pe soko sali opesi mbongo te o sala examen te siko sande niko naza confusion petit na ngai naza fona kata chiki likolo kaka ya mbongo ya te oyo kala ba souvenir akenda ko visiter na université mwana mobali moko to yebita kotika lisolo abali ko bete lisolo na nani wana na Nelly abatu mwana ndaku azalaka calme na bata wana
un embrière kaka ye abandi ko embrier mwana mwasi oyebi na kosa ote petit na ngai o se retrouver na 4 points cardinaux tela liboso na nord okomona victoire tela na sud okomona élévation tela na est mwana mwasi pe asepeli ndeka basola boye Richard copain na ye ya kala aye po na promesse basololaki po classe yango azobanga Minerva les ate yo petit landa ngai na bilanda sikoyo mokolo ngo saka boy tongo babebani un inconnu akoti na katikati masola bolingo ekoti potopoto oyo nyonso Nelly azobeta lisolo abeti lisolo ba parcours awuta nango ye pe kuna yaya siliki asalele mo bazuwa moi makasi bango na bakei na ba discussion bake na matata namona yo namoni nyonso ozowangana petit na ngai ozoseka na mobali nga na yebi te ozosoba numéro ya telefone nga na yebi te non nalobi eloko te ezaki nango ebongo nini tela donc oyepa na ngai okosi oke kote kuna okosi eza ndenge nini tela baje na bajar wana tela ngai ozoseka ngai wana ozosopa médaille petit oyebi bajar bafinga na menaka na baniveau na nga petit zokende kozula nga babimpoaka mibali ndenge wana bon nazaki na kimia te banda kaka webisa nga ke no fallait bosala examen à fin de l'année oza na mbongo te yango nazaki déranger na landa oti na université mwana mwasi nzoka azalaka boye akaba apesa azwi pe mbongo na ye akabeli mobali nzoka bolingo ezalaka nango abandaka na ye bien Richard ango pe nzoka nde tanga azosenga bambongo akotisi bazuwa moko ezanga elongi nsima na yango tela ba histoire le passé a raisonné Richard jeune wana tozalaka na ye kala tela masolo mwana ndako bandeko mokolo mosusu landa s'il te plaît chérie bébé s'il te plaît limbisanga ko ezalaka nango kaka telaka mwa bakanda te petit na ngai esalo pasi te yoka te aye kobondela Nelly s'il te plaît chérie limbisa ngai na ndenge nasalaki wana telaka batarmak donc elakisi kozala confiance na nga te yokanga nanu nayebi ke non ezalaki na baterme moko difficile mémoire ezalaki bien te mais non nga mpe fallait quand même nalakisi oke nalingaka yo fallait kaka mwa zuwa ezalaka pe telaka esalaka bien na bolingo ti oyebi kaka mwana moke azoyekola mwa bolingo ya tengu ndeti kaka ke non aokola na encadrement sikoyo ndeni ofutaki Minerval nafutaki déjà oyebi nazo devoir yo ba merci minene ya vie na ngai en tout cas na promettre yo avenir na promettre yo ngana yo tozala avenir moko pe ngana toko vivre tokozalaka tokosimba nzete oyo bandeko ebandela babolingo tanga zolinga sika voilà jeune nango Richard yende penza banda masolo na Nelly mwana mwasi akrake ye mbala moko mokolo ngo ayena ba sourire ayena ba cadeau bien emballé ayeka nenga mesana boni beko naza occupé ko zobo te naza occupé vraiment okene na hote nani wana kende nani naza occupé atino matoi abandi ko komituna moto to batu to ndenge nini kaka basalo occupé nzoka Nelly abandaka bolingo na ye pe na sérieux mais nalobi ndenge tango azofongola mona Nelly tango Nelly etali nzoka azalaki mpenza occupé nzoka na service mosusu apesaka motema na mobali nzoka mobali moto ya bagenda nzoka ebandaka boye mwana moke abandi kokemba na bolingo chéri yebisanga nanio Nelly atangisa mai ya miso telaka babolingo liboso ndenge mwasi apesaka yango mpenza na contrôle te apesa bolingo apesa mobimba mokolo yango badeception mpe banda na vie na ye nzoka lelo blessé de guerre azwa badecision ya grave likola mibali moto alakisanga makambo oyo kaka ye moko adeseva ngai malamu lelo na ndima na nga bajo na nga oyo bapesa nga bambongo soki bazopesa nga balar lobi ata bazangi ngai moto na moto azwi part na ye soki moto na ngai oza masa na ngai
oza prêt tolia balar na biso tovandi mais soki kaka otamboli na yo okanisi nga naza mbuma mabe wana nga nalobi ya masa nga na yo topanzana kaka ebongo moto boye ofanda na ye kasi yo po bebiti azwa badecision boye likola déception apesa motema na Richard alobi Richard nayina yo mpe nayina mibali namona bolingo fokop nalinga so bolingo te nalinga nde bagenda po soki tosilani yo kende nga mpe natikala abu pia ekoma ideologie ya bana basi lelo balobi bolingo etambolaka na mbongo nazokamwa eske mbongo moto etiaki yo litoi olobi wi na mobali me boni ozolobaki mbongo hey keba batamboli bango mibali na Chris alors au moins tokomi Ken oui This is your house. voilà tala ndako na yo yango oyo alobi ka moke eza ndako na yo tokosomba mpo na yo What? kwa Nah. oh tika ko Chris tiko selanga No, bashi just tell me tala the joke. soki ndoto oyebisanga na lamuka ndoto te Oh my goodness. oh nzambe na ngai bandeko lokola ndoto alamuki kaka boye bayekolakise lopango monene You've Ken. been an honest and trustworthy namoni ozalaki honnête na baninga na nga mpe na bafere yango nalobi ke oyo ezalaki ebandeli and alors that is your car. voilà voiture na mpe yango wana esili te babakisi na motuka rien tikoloba boye kwa oh donc nakomi moto ya bakar na bapale Chris tika nasepela ko tela mbala moko asepeli na vie ya sika donc elingi oloba azwi avance po eza na bato mpe bazalaka na bango na baprison te me bazalaka libanda basala oyo asala bazwi oyo azwi te basala misala ya pasi mpe ya pasi me bazwa oyo azwi te tala ndeko zalaka serie na mosala na yo baavantage ekozanga te oyebi ke asomba ta terrain te ayebi ata talo abriki te ayebi ata kosalisa installation courant te mbala moko ndako ya mobimba nyonso na kati omoni esika komi kovanda akoma sheye mwana mobali oyo vi ya sika ebandi na biloko nyonso akokoka keneti ayembi bapaya ye pe kaka sikoyo masolo efongwami nzoka bizaeli na ye yango ebandi kobima banzele mwana mwasi abandi lisolo aye kotala akrake na ye palin mwana mobali alobi awa tie chez moi encore mwana mwasi alinga pe boye mbala moko bawiwi elingi ebanda abandi kotala liboso na nsima ngambo na ngambo mwana mobali kutu bakabeli ye palin maobetaka masolo na banzeleke na beta babula mpona tonga palin i palin na oye vande palin no mpenza eza me ndako eleki yo na kitoko te tala bien webi so na compare na yo na palin nabwakisi palin etikako ya solo po mwasi mpe daye alinga eloko ya kitoko na mateo ye lobama ayebi banzela na ye topekisi ye te mpo aza mobali après tout mobali un jour fakutana mpe na mwasi oyo abongi mpo na ye topekisi ye te me tozobanga nde ekoma maladi tozobanga nde bilongi echange tozobanga nde ekoma seri tozobanga na suka mpe maladi eya voilà suka nango tolamoki na tongo na mopaya na ye ke naza te mopaya na mbeto azolandela bapongi ya suka oyo ebandaka ti ekomema nzala na tongo e voilà tolanda awa mwana mobali abandi boye keba nsima linga bando récupérer barete apo bandeko 5 ans na prison ha ti bapesi bamapangu na mituka nazobanga afongola sikoyo seri po mona kaka boye na bilongi ekochange na bakombo basi kochange po 5 ans na prison abimi sikoyo abandi korécupérer nalobi nanga mabe te toyebi ye nano te po topesi mpe place na ye ya mobali asala mpe choix aza mobali topekisi ye te histoire bandeko tomoni na lopango kitoko lopango ya Kenneth ke nakoma moto ya palais
tala ndako monene nyonso na kati. Abandi siko ba vie ya sika. Babandi pe koya, abandi pe koyamba bango. Suspense. Nakame mopa yango komi ekenge. Yango aboseli lokotoni. Akomi miso pai. Nini kaka? Ye wana malembe madusema. Nga na yebika keso mutakomi suspect na ba geste na ye. Seke ngambo amemi alingi te bato bayeba. Tango wana kombi suspect landela ye bien. Azobima ne kenge nyonso. Yango mona mwasika sikoto yebi yo. Okomi na ba geste moko contrôlé. Okoloba ta au revoir te tsoso kende zobima. Akama nzoka moto atala kaye nzoka na ba mouvement. Juste le moment benga ya fana kinemba kusikona kile ya solo. I hope she's Na kanisi mama za bien. She's okay. Asana ya bien. Juste il faut na keka komona nde sikoyo. Yoka be explication pe mosikate abetika komba mama. Mona moi c'est sûrement osana likambo comme suspect. Jane, oui. Webina tali penza butwa leo ya lelo eleki kitoko na ndimio penza. Merci beaucoup. Mbongo bimi. Go on. Oh, vas-y. Zoa. Merci. That's what. Baki sango na o deja yibingai. Olobi? Merci kasi, merci. Not even a dog. Ozoyamba ngati na suko kende. Sure. Pourquoi pas un baiser, pourquoi pas azongi mouvement balamoka comprendre que eloko tikali eloko moko tikali akeko bimisa mbongo bandeko na kati ya ba système. Omoni sikoyo zwa tonda yo tonda ka mbongo te zwa ozona posa mbongo zwa nzoka mwana mosi muyibi ye na montre ya or ayibaka Rolex akotisa na soutien. Nzambe nanga nzoka peta nzala. And those ones. Abanda ko yiba ye na ba mbongo na ba chombo na ba montre. Nzoka nde vrai moyibi. Badoko mwana mwasi maboko milai aza mwasi mabe. Aza très dangereuse. Akobimselo nyamona malamu. Mwana mwasi ba okanza ye yiba kate nzoka ye penza na ba parfum. Ezanga iteza satana pardon. Satana mtakoteli ngai. Bande kotela biloko zobima na saki. Mwana mobali ya sutuki. Keneta sutuki nzoka ndala ndela ki bilengi. Nzoka ne mwana mwasi azo sanola ye. Abandi kolela bayokele mawa. Vraiment petit. Na brosse à dents. Bima peta nzala faux petit. Tia dolingi osukisa bomengo nyonso na mokolo moko peta nzala tia omoni makambo bokutanaka nango mwasi kaka olokoti boye na nzela obeti masolo ye pa sopani nzoka nda ye kosanola yo po prise asuka yango oyo makambo yango yango oyo likolo ya mbongo mona mwasi akomi moyibi maboko milai ayibi na brosse à dents yepe koto yo malembe te abandi lisolo na Paul awa Paul aye bayambi yo ka ba complice ba coopéraka bien na April ayebi déjà ba code okenda wa pobunga we asute bon c'est ça ka musala telaka ba boulot OK ça va We can understand. to comprendre yo po mikolo penza musala ka fo sale
mais masananga penza atika nga na kimia te kaka Paul komba Paul kaka na monoko komba Paul e chéri nanga za wapi yobi kina ngala na ba masananga linga opo epo nini ko osala nini ko mais Nelly mutalongole alongolela kabiso batita sa libanda ate yo sola na ika yobi te ngala so kipe na Paul zela insister kasi yo na ebo sola te ke falo yaka bosila na ye asa libanda. Bon, d'accord, bébé, kende so anaika sinazawa. Ok, d'accord. Voilà. Bandeko, kombo ya sika Paul. E bongo kombo ya Bob Sambo eto sili. Nanu to monite. Ye wana libanda. Mais, tela, faut comprendre, ça ka ba jeza ba code. Olingo lo bani. Wapi mutanga longola matiti yao. Yaka na laksa yote yaka. Yoka ba code bango na bango. Après la memi Nelly alobi motomatiti. Nelly ateli motomatiti azate. Alexis Mosapi. Nzoka mosusu libanda. Mbanu. Keba incendie ko salema. Mwana mwasi ki pele kese. Boy pona nini ko aisa nina na leroy. Ko poser ka ba kesote. C'est le temps de luka solution. Banda ko calculer malamu. Boy na usani ni ngayi nzambe na loba nini o. Na loba boy nini na loba kuna nini. Oui. Yeka pril, yoka. Tela. Yuna minute oyo. Lobaka ke non ndako za infecté na ba fourmi na ba PC. Kende ko bebe saka ndako mala moko. Tela soko sele boy te pardon na bebi na ngai. Na usanga explication tela ka chona na linga ki mingi tela ka to bandi bolingwa sika te. Omona nga ndenge nini. Nzoka encadrement. Webeke mosusu libanda mosusu na kati. Yango bandeko keba so ke na ndako bokelo ba pesi bonga mokuse. Oko umela te balingi mosusu aza na nzela akoma noki. Nelly Nzoka ba jeune ye penza sangisa. Yango mopaya mutamelaka mai ekofela mboa. Ba faux petit. Nzoka yebi encadrement. Na bomwana déjà bandeko tela balira ke nango. Ba vitesse aza nango ya mukete. Pardon, Paul, ilimbisanga pardon na ndimite na déranger yo. Ate, eloko te asa wapi. Nakanisi bayoka nano na moto yango wa sopaka matiti comme ça basilana kalate nazo ya nanga ça va. Nzoka encadrement. Moto gangi na kata cuisine. Moto gangi. Nini ngo kuna likambo. Esa ba pese partout. Ba tondi na ba fourmi bandeko ba infection. Na bien na minute na ko kate pardon. Tela cuisine, yako tela cuisine. Amemi Paul. Mais nous sommes pepe sawa te. Tela bien. Tela baleki na mukongo. Nyonso wana nsoka nde bazoko encadrer terrain. Nsoka bana basi lelo mayele bele. Nyonso na poka kanini mibale bele ba pesa pe mbongo bele. Abali ko zo insecticide boma ba pesa o yemo kamoni. Tela bien ba pesa baza ona bomela ba pesa ona ba sebele. Mwana mwaso komi complice ya ndumba. Okomi complice ya moto oyo azolakisa banzela oyo azoluka yeba wope mpesa ngo pesa so mwana te mais yasa ko système pesa za ona ba pesa bazebele tela bien oyebi ke Nelly akoma jogo na makambo oyo omonika te namoni na ngelo kote eloko ezate tela bien nazoya na kombo Nzoka nde kuna libanda azopesa bango te ya masolo. Awa bandeko keba mwana mwasi ekoma baje na yo. Okangami na moninga alakisi yo nzela yo polandi. Ebongo Nelly moninga malamu. Tozela deuxième partie.